Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette ozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme yete au moins de okota mabe na kata ndako malade kidi ndeti na sepe msu alia msu so eloko moko boye alia msu ngai na mbisa okauka wana eza désir na eza mbali na non leki na kati ya soumission je te dis oh nandeni kasi wana désir na yo ya mobali na yo te il faut tout na ye nanu chéri na oki posa kolambela yo boye soki andimi nde olambeli ndeti na ntongo batunaka papa na lamba nini batunaka bongo oki posa olambela yo nalobi na sens ke atika mbongo mokie aye siko akuti biloko moko boye emso pe atiki mbongo mokie mais oza posa olambela eloko moko boye eloko ngo pa fo lingaka mingi kolamba eloko mobala lingaka mingi soko ozolamba eloko mobala lingaka mingi mobala olia na petit ono kolamba eloko yo lingaka mingi. Vous allez comprendre déjà là ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, sur YouTube précisément. Donc c'est motivant. Eza Kitoko Makasi, il y a une nouvelle émission qui est en train de faire passer Yolande et Blaise. C'est une émission qui essaie d'éduquer la personne, qui essaie de lui mettre en forme comment être en bonne et difforme, cause à la propre, kolobana batou, néningo se tenir. J'aimerais bien qu'elle puisse vous inviter sur leur plateau parce que ce sont des binômes qui essaient de conseiller aux gens. Pas inviter à ta mokolo moko biso ezaka kana tongo soko du plateau mokika na ko futiso ebele. Comprendre. Bana ngana benga na ngabata. Oh, ubenga subatu ndi. Na olobi ebele petit. Nga. Donc on a toto sungati. Malomoi makambo kitoko nde eza pe boye eza tellement ebele si po to aussi ça on peut lelo te. Azoyi banga maloba quoi comme aussi ça on peut lelo te. Voilà, on est dans le sujet de l'obésité. Obésité hein, kokoma munene. Munene muzito. Munene kakati. Munene eza na so. Muzito eza eza bambo te na lobi muzito. Muzito wana na lingala. OK. To yekola biso nyonso na lingala a na plateau. Yolanda Zokamo. On avait dit ça avec Kuluna Isaac Musinga. On avait vu la signification de muzito. Vous parlez de munene. Munene eza na Swahili. Ça dit non hein. Bon mélanger na lingala na Swahili nyonso bo 540. Alors qu'est-ce que tu penses de l'obésité? Et beaucoup plus ya basi. Oh ba botaka et puis ya komi pou. Bon, eza moko premièrement na yebi wale. Donc tant moi ça boti a ça sur le côté azana ndako musala lia. Quoi Melissa mwana? Pour Melissa mwana ndeti bon, bien mususu avant bote il faut comment nena comme le roi papa. Munene wana ya ko bébé asengi manga sende na minuit. Au moins moi ça ça sema comme munene po kolia ezalaka. Mususu ne bandeli azaki pena kolia te mais et combien moment donné komi kolia en désordre. Azo mata moto. Moi misusu soit que obota au mona kiti. Mais misusu le contraire soit que robota aye munene. Pourquoi? Parce que eza na bandeze, oyebi ndezi na, oyebi ndezi nani? Ndezi bato balandela mama ochobota ti yo lala na yo yazo sa misala nyonso azo ede yo donc so za na ndezi ya malamu ya lali na epongi ndezi olandela mwana musala ka alamuki allié yango sani ekomisaka mwasi munene et surtout pe libumu tango mwana vanda na kati libumu miso etikala ki omona musuba okanga te et lelo koma nango ba gain kokanga koma soni. Mais eloko ekitsaka pe libumu eza misusu sport pe ko kitsa libumu. Voilà. Mais to mona raso pe mutaye munene te kaka ba congolais, on se pe mutaye munene te akondi, pona biso munene seke kozala bien, kozala mbongo. Kozala bien, kozala mbongo, mais soko kondi, soko to souffrir na libala. C'est koza à l'aise te. Donc pas biso to za na mbongo, so za la munene, za libumu, za litama. Donc c'est ça. Mais obésité eza
kitoko te eza maladie faut ala mwana taille moko boye neti ya papa mbala taille mannequin mais eza pe aluli ete mobali nanga te na tuni ete na lobby tokeni je l'adore madame mon mari je l'adore mon papouche mon adoré mon on y va madame mon mari ok omoni ao préféré aza munene mpo lelo sikoyo mibali mpe ka nde ya mado ebimi nango non ya mado talaka alingaka ntango okende nsima mpe ezokende ezoningana olinga nsima ezala ebaluka ezonga sikoyo soki na wale arespecte yango te aosala mosala mingi azolala mingi omona osala nini aokonda donc mpo na biso mpo wale ezala bien fo za monene neti nga mama bana mibale mama bana mibale mobali nanga alinga ata yo mais ngai moko nalinga yango mpenza te sikomoni mabe non bien sûr on a tema ya bien ngai sikoyo nalingi nazala mwana tai moko boye nazonga tai moko boye siko mobali nanga alinga boye parce que so napesi yo age na ngai okopakata mbala déjà ebele batiaka bacarte d'électeur na bango bati ba age baboye mais donc age ebele mais tala ozalaka lokwa mo mwana 25 ans mo mwana 15 ans kasi neno yo pesanga age pesanga siko age nous sommes avec madame son mari il aime bien son mari vous allez comprendre madame mon mari. Alors, on a parlé du sujet du jour qui est l'obésité qui touche beaucoup plus de femmes après l'accouchement, avant l'accouchement, pendant la grossesse plutôt. Elle a donné ses points de vie. Moi, je suis très contente de pouvoir la recevoir. Je demande à Yolande de pouvoir l'inviter sur leur plateau. Inviter on sait qu'il lui concerne dans sa profondeur. Adanama, je pense qu'elle a beaucoup de conseils à donner. Elle n'a pas envie d'arrêter. Ça c'est sans. Oh, dites amen. Ok. Alors là, je demande une chanson à Patrick Kiombo de Selena Gomez et nous revenons sur le plateau. Kiombo, de retour sur le plateau. Nabanda Koseka Makambo. Ah, c'est Pessina Makasi. Elle a beaucoup à dire. Soyez branchés sur la vision, la chaîne qui vous donne la lumière lorsque le ténèbre vous atteint. Si comme vous êtes numéro, vous êtes ezaka epana biso. Kala mingi te de nouvelles émissions et komanda koleka pour na conseil. Ouais, busoto eleki mingi na kati ya mboka na bandaku na ba vie ya bato. Arrangez vos vies, arrangez vos maisons, arrangez votre endroit et ça sera mieux à voir, ça sera très beau. Oza congolais moto finga ke ba congolais baza service, est-ce que vous en avez? Oza congolais. Pose le baba congolais, mais vous appelez la carte, c'est pour pose à la racialité. C'est là qui est bon parce que les gens qui sont tout autour de toi sont aussi concernés. Si tu as envie d'être bien, sois bien aussi dans ton entourage, rends ton entourage très propre parce que je dis souvent dans nos poubelles, il y a de l'or. Madame Lorraine Mpongo Mbala, Aigle et Mbala. Vraiment, Aigle et Mbala. Motema ya Mbala. ozotia badeba mosusu mama Audrey natangi la servante de l'éternel oyambi ngai je vais c'est un peu yango omoni napesi raison na papa Denis oyokanga famba yolanda oki makambo na ucholoba en tout cas, je donne mes civilités au chef de l'État, Papa Félix. Comprenez l'émotion d'être à côté de cette dame. Elle est vraiment taquine, elle me donne envie d'être moi. En tout cas, je te dis merci. Je disais mes civilités au chef de l'État, Monsieur Félix Tshisekedi. Je dis mes civilités à Madame la première dame de notre pays. Mes civilités à toutes ces personnes qui font du bien pour notre pays, qui font avancer notre pays. En tout cas, papa Vital Kamere, boye imalamu, bozoni malamu. Na salle n'a pas polémique. Il y a deux actualités, on va parler. Comme mot de la fin. Merci beaucoup, mot de la fin. Oh, vous comprenez.
na bandaki kolobake na pesi mbote ya papa Denise. Papa Denis nani? Papa Denise. Denis. Denis Lessi. Voilà, c'est quoi yebi. Vous n'avez Denis Lessi, c'est pasteur. pasteur. Et ça pasteur na biso. Oui. Pasteur na biso asepelaka na batu nyonso. Oza Fali, Oza Kofi, Oza Ndumba, Oza Moutapé. Donc Dieu a là envoyé pour ses pécheurs et pas donc frère Fali, Oza na biso. Dira-du que ce n'est pas bon. Pourquoi tu as un pourquoi yoka pourquoi nous avons que la lumière soit donc lumière na ténèbres ko sangana te mot de la fin nangai en tout cas ba maman ba jeune fille totika etape moko o ezosala obésité eza bakisi pe komela bakisi yo za na maladi tozomela kisi po ya munene ovimbisa matama okoma sima donc ozomela bakisi ozobosana ke nano botite nani obalite ozo bakisi wana ezokende kovanda na matrice en tout cas lobe okanga ndoki tata mwasi ndoki noko me ndoki eza yo moko mwasi zala yo donc ozela mobala pesa yo banda déjà koluka bamaki ezali sala omelette kalinga nguba kanga suki teka mai donc sala eloko okozanga bande génique te okozanga soutien te okozanga sous-vêtement te parce que tant ozozela mobali ya bando na soutien ata yo moko mobali ayeboka bwana po bengi bosani kotikela nga mbongo alipa para na yo en tout cas jeune fille zala yo yeba eloko ozosala na pesi ba jeune fille en tout cas yeba mokila ngo ndezo kende yango te omona bana ebele ta mobali ozela mobali apeso infant mibali baotambola na bazemi na poche atikeli yo zemi otie maboko na mutu. Merci beaucoup. Conseil nanga ko bosala pe lo sambote. Ebisa nzambe a conduire yo na chemin malamu. Akutanisa yo na mobali ya malamu lolenga akutanisanga na mon papouche. Mon adoré, mon cœur. Mon bala soukali. C'est ça, conseil nanga. Et son bala soukali, mon bala no. Ah maman, na yak wana kutu na senga moto nzambe. Son bala. Conseil nanga ya. Ok, elle a donné le mot de la fin en tout cas. Oazana matoi mi balé ayoka, oatiaka matoi na mapapu afana na ekimia. En tout cas, elle va dire bonjour à monsieur, vu qu'elle a déjà dit. Je lui donne l'occasion de dire aussi bonjour aux enfants et à ceux qui le connaissent. Merci beaucoup na pesimbote na mobali na ngai ya libala. Ba gros bisous, je t'aime tellement. Na krakaye donc aza ngai na pesimbote na famille na ngai na pesipembote na belle famille na nga pourquoi pas na ministère na ngai ya femme sage mes enfants chéris naza na bana so rotali bana babenga malolo donc na pesi bana na mbote na pesi pe batu nyonso bazwi temps otalanga na pesi bino mbote bo continuer kotala chaîne parce que makambo sika et ya makambo kitoko ezo ya donc ici ce n'est pas loin, c'est la vision. Merci. Vivre les futurs au présent. Ah bon, vivre les futurs au présent. Donc makambo kitoko ezo ya bolanda Vision TV. Vision TV parce que biso pe wana merci beaucoup. Ok, en passant, je salue le docteur Augustin Kalala qui nous a permis de passer sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur Kalala. Par là, je demande une chanson et passons par la rubrique de l'actualité et on dit au revoir à notre invité. Merci beaucoup pour être passé. Merci beaucoup. Au revoir. Respectez-moi si respectez-moi sa cause na yo. Ceux qui respectent moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Temo yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala et comme yete. Au moins de te okota mabena kata ndako malade kidi